Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Y a pas na deal. Bon ça peut que n'oubliez pas que elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, minene. Salut Nabandegonion, Sobozo Nabiso partout dans le monde entier. C'est bel et bien votre humble serviteur Jericho Betox de cette émission internet, animateur à Bendara Beauté, Beauté deuxième République. À travers l'émission, Nangama Solo, Mikolo, Nabisa Rabina chaque fois, Mikeba Kotate, pour Bakoza Sekali Mama, et surtout, na ndeko asunginga na caméra kagulu ya machine kagulu machine azala sima caméra na vraiment ki bondeko ya la raboé pour na pesa bino news oyo lelo actualité ça dominé donc na news oyo mais bandeko nous surtout besoin na biso na Africa Telema TV ya Boss Ngala et puis na chaîne oyo ya ngai moko pona boya mindondo elengi na biso TV on a ebisa bino chaque fois bo s'abonner toza na kermesse moko naza flatté nango makasi vraiment na yebi ke bakozela nga insert nango po nga pa na ngai muta directeur commercial azalaka te pa na ngai nga moko directeur commercial nga mo makambutu donc toza na stand moko awa Freebox oyo to bayambi biso to sala émission po to lobela nanu makambo ya la team de Wata balobaka kaka makambo ngwezo ya kaka Olympia makambo yaki voyage lisusu ya États-Unis au makambo yé tozo comprendre ba makambo eza nini et ba musicien héritier Wata baza awa toza na bango na kin orke nga na ebike fallait baza déjà na États-Unis na président na bango tout il fallait baza déjà na États-Unis mais to surtout ki boye lobby na soir Clarisse Place mazo bisanga ba musicien héritier baza awa parce que eloko nini salami po bakoma awa lokola biso to ba pandisango Jericho Betox na liambonga musicien moko te na nous peut aller chez musicien moko te na palais na côté la ramutute na yaka na pona pesa indusa po bino bozo information to ça na ndeko na biso azaka pembeni ya héritier Watana be na évité so na bi pembeni ozama be ange noir to ça na kata la team Wata to pembeni na Boss Live voilà ça pembeni na Boss Live oyo biso to luka émission na comment information na source photos information na source to on na balabala ti donc ndenga zolo baboye maloba oyo la team Wata eyebi yango héritier Watana ba eyebi yango ange noir boni. Ouais, ça va très bien, Jerry Kamine, malgré Mikole Belé. Mikole Belé, Makasi. Ça va. Kimi Ezali, actualité a dominé. Karine Mokonzi Azawa, Kunzardo Azawa, ba musicien héritier Watanabe Bazawa, et tout ça qui déjà émission na Koba avant départ, tant aussi émission na Mbalamoko. Ba kindaki komata avion à 22h. Mais tout surtout qui Mbalamoko. Oh, ba refoulé. Au juste, c'est quoi? Ouais, ezaka ke orchestre la team Wata ezana kata kin déjà na batunyo so oyo ba ebike orchestre voyage qui oui pour to kende États-Unis ce jour il y a un mois na kata États-Unis d'Amérique mais orchestre suka ki na kata ya Bruxelles na Belgique et puis orchestre za qui refoulé mais notre président notre boss notre patron héritier Watanabe a déjà na kata États-Unis na ville ya Atlanta na arnaqué. Donc, ouais, na arnaqué azana Wata. Arnaqué na Wata, baza déjà na kati ya États-Unis, mais le reste tout ça déjà arnaqué à Kinshasa. Donc orchestre mobimba za déjà na kati ya Kinshasa. Sikoyo eloko nazo kamande yango wana makambo yo héritier Watana ba mona ngo pe pa we ranson je crois pas qu'il mona ngo te mona ngo pe ba refla pe ba musicien mususu. Oui. Lelo komeli moko yebisa biso nanu bino na la team Wata eloko ane komi pona nini za ba jaloux ba combattant to problème mususu bimi lisusu po bino ka makam. Ouais, déjà na kati ya ba réseaux sociaux il y avait déjà des ba images où eza ko circuler ba vidéo ezo tambola na ba bato bazalaka na poto bato bavanda na poto bazalaka na musala osala te soit disant ba combattant ba kuluno bazalaka na poto bapanzi déjà ba vidéo par-ci par-là que non bakendaki na ambassade des États-Unis à partir des États-Unis bazalaki na New York héritier azako luka sala ba crime héritier boye bon omoni mundele loko azwaka likamino so azarte mundela yamba na message wana et puis quand bakomaki à partir à Bruxelles bon ndela bi bonako yamba na bato te fona vérifier information nazu
bozonga nanu et puis tu es bien dans ça là bon orchestre zongaki et puis déjà les lots vendredi lundi tout ça déjà na consulte il y a États-Unis d'Amérique ambassade na biso il y a États-Unis awa to yeba et lo koni ne sali ke ba réflexion mais mingi déjà otoyebi o bango mo bazoloba na ba musicien misusu bazalaka wa déjà basaki association na bango ba musicien ngo banani mais bon le monde ne to okele le so muta salo mabele tinga Jerry Kobetox so salinga mabe na olekelo TV puis na le que chez yo ponga na banga ati mais déjà ba bilongi to moni wana to yeba bango belé bazalaka na ba orchestre misusu bazalaka wa ba bilongi ba chana na vidéo bino mo moni tandis que bango mo pe ba beta raté. Oui, mais mon roi biso to na makambu nde yango esinga pena ke no ba poussa na pembe na biso. Donc tellement hérité watana be na makambu. Mon tonto ba ki makambu yango nyoso to mona. Yango nyoso to mona mais kala mingi te boze so Olympia. Donc kala mingi te Olympia. Kala mingi ange noir to za na batu. Obi ke bino pe boza pa hérité watana bo pesa ke conseil te. To beta na lisolo bo uti Olympia. Héritier na kitembe na ye akoti asaliti na balance na kitembe na ye abetité orchestre ezongi bokendaki 15 bozongi 14 malgré kaka mutu moko mutakimaki mais zaki quand même à féliciter mais il fallait bopemisa nanu orchestre mais bozusu orchestre bomemi yango susu epuis boke pli o bokende so États-Unis ata moko epuis bobeta sikoyo lisolo ya Olympia lisusu omotiki bozolukaka makambo bozoprovoke bandeko na biso wana kamende héritier ateka ndunda te ateka fufute itasa la musique donc bato tout bazaka na basala mais ata joueur so azui choc avant na nanu choc esi mais siko biso zo choc te mais choc eza oyo erataki na Olympia oboyo ko yango eraté na Olympia donc États-Unis pe raté non activité tango ye producteur atali ke muntu ana makambu na minute na Congo etikala héritier ke yo ya ko beta asiko biso santo boya siko États-Unis pe ka David Monso kaka te États-Unis zaki David Monso te po États-Unis pe to kena na biso to beta ba concerter les États-Unis zaki juste mon mois vacances ndenge yaki bon héritier lobaki ça va to beta na mois tour mois vacances ba musicien ba mona ba Dimer Kokito ba mona ba Polo Lenga na États-Unis wana moi ba mona ba Platini Milano donc zaki juste ka to kende vacances mois tour mais zaki na ba concerter donc c'est un peu juste ça. En tout cas, tozo koba na émission na biso na pesi mbote la mon ami personnel Rodrigue Dimo qui depuis Allemagne na peso bambote belé Francis Tio Muluba cher na Suisse na peso bambote belé Anse Luzolo Fantomas à théâtre on est de cœur avec vous j'espère que maman atanga moko lekaki et puis ananga Sami Mokili bozaka Julu Samba mona moi sapembe alors lelo sikoyo ba musicien baza awa héritier de Watanabe atika na arnaki siko arnaki ye arataki balandaki bazuye te ou ye ezalaki ndenge nini bomoni arnaqué déjà yaki po aki obeta Olympia ndenge première fois na yaki et puis ndenge Olivier kendaki héritier lelo a sauvé ba vie bato belé o ba vie na ba comme désespéré na bisika bazalaki et ba répéter trop ba ça la rien était ba répéter trop ba ça la rien bon ba arnaqué ba mona ke ba répéter trop et puis nanu amatali balati ya moni boss live asaki force tout avec été arnaqué fois que moi non pire on ndeza amona no mandeza ya moni lokola arnaqué no azaki na visa Schengen te po accusation wana et yaki na bateau yo ba voyage ki lokwa bazaki de na visa Schengen ba passeport na bango ndé compliqué ki bango mais le rôle à arnaquer visé zaki tellement passeport zaki tellement vierge polele basale passeport na kata lati mwata ndé yango singeke bon ça va yé le rôle azana polele akene no États-Unis donc akene pe juste une semaine donc jeudi ba ya awa o écouta batu mambebele kwa koma kuna donc arnaqué déjà vivre na minute na kati ya Atlanta lobby aza na Chicago et puis New Jersey New York et puis bazonga la bangokini to kende sko na likambo ya concert nanga Karine Mokonzi on azo pesa mbote siko yepe akinani ba Dubai akinani ba Chine akinani Europe sikoyo akomaki yango siko eza nini lekaki pona Karine Mokonzi vraiment la team wata bakoki supporter Karine Mokonzi te ou koma batike pena boya azongela biso tolinga to monena lisango na France ben na Belgique. Karine Mokonzi déjà zaki na kata Bruxelles ouais ya mama bona disha baba la duchesse
Mike la Duchesse de Bomona de Abaïmanche, Karine Mokonza comme apprécié. Juste quand tu as vu moi côté, moi Marambozage, belé, moi Marambélé, mais lundi de Pena Bozo la vérité tout. Est-ce que Ange Noir, est-ce que côté on est bandé qui n'habite son bien côté, ils sont engagés Malobano, Solobanga, Oloba, Ongana, Omona, bah site internet est belé, bah comparé qui passeport, il y a Karine Mokonzi, il y a Mundele, mon soi-disant, n'habite sur combo de ce inani bachaki wanati. Besoin de bandé qui déjà awa. Vous m'avez un danger té. Mon complication dans des ah, mon biso fato long, orchestre travail long, ah comme apprécié déjà. 3 il y a ba musicien et bon ba voyager batikalaki. Donc moi complication les aïma kasomoni Karine Mokonzi abangisa debele. Na ba o ba vanda na poto wana o ba koka même pas osomba billet ko yakin. Donc Karine Mokonzi abangisa bango déjà. Yo tanga no kombote. Oh. Na tanga ko mona bonde ni pona pesa ba gaz. Peut-être là monsieur nazo mona peut-être ozo banga. Ko banga neti nani. Ko banga neti nani chéri kamiende yo yebi. Avec mes savis ange noir les dominataires na puissant na kana kata kin na kana kin mais na puissant ko leka bango ba obara kuna donc na puissant pour na rapembe na wata siko Karine Mokonzi pe ba côté leke côté te ba côté na bango na bana basio misusu bazara wana basaba makamna bango misusu pe na mona ba kana yo misusu pe bazala na yo nga banani misusu pe bazala na yo na voilà kananga nga mutu na sola kana bien internet c'est grâce mbisi ah bon siko neti afungula ba champagne ofungula ba champagne pour ba je ne crois pas fouler Karine Mokonzi je ne crois pas est-ce que mon vidéo oh mais ba vidéo ezali fait ça nga vidéo nga na mona ngo ba vidéo ezali so tali na les news au mona ngo otala on a la bouche au mona ngo ofunga ba champagne po ba grâce mbisa za pe moko le concert na yo na lobby musala musala moko na lobby boye ba quoi sert bon grâce mbisi aza moto pe na la team Wata azala rapé azala rapé pas mal des émissions avec Wata a soutenir raye te ko soutenir c'est trop dur ça la même mission le roi biso tona makambo on ça la même mission neti biso boye na presse to ebi ke na presse tant to mona ba dame Suluzolo to mona ba ange noir to mona ba Karine Mokonzi to mona ba Juvenal Kibala so tanga na ina sima grâce mbisi aye wapi na sima na presse o biso to loba na la team Wata na la team Wata to loba na la team Wata donc bino pena izeno na tuno na question de curiosité bon mon risque mo tende bondima pena bino ya Wata omoni jeri kamiende ndazabo ana mutu na ye neti yebwe tuna nani pire mutu yave modero kasi ya musicien on comprend pire mutu yave modero musicien ndete on comprend neti ba biso o to ana la team Wata voilà mais et ça peut mabeto benga dame ça ça l'émission asa na ye mais soka zongi na makambuto ana la team Wata voilà on comprend tout tika omoni ki hypocrisie ndeza mabe ki hypocrisie osa lokola ozakana ye mo wangana ke do seka na makambute do bino ba boko wa biso neti nga so erita tikine mambandule pardon azongeli trop mamba théâtre wala la pesi mbote na gloire mbaya o azape na kati ya la team Wata na groupe ya la team Wata yebisanga ya nga na hôtel mabwe mutelinga beti riti masasi no balinga mutu pe boyete no moni ko linga mutu ezaka ba makambo azana ngo ba bien fait boss na bisa sola non bien asola bien est-ce que na ko tuno question est-ce que jusque là solo déjà na président héritier Watana bo solo na téléphone président choc eloko isala mi biso pona biso tout le monde a vraiment choqué pona biso tout le monde a choqué pour être défi ka obiso to lansaki Wata moto na tembe et bon ce que bato ba publier pona muto mona ser na biso na otanga kombote moko auto koma lobi atika tembe Cécile tembe sila ndeni babi tembe sila Wata tika tembe oleki kite ebika neti ye mutu alobi tembe sila na so babi se babi ke lelo yezoye ebika douter aboyan aba renga mo fona mona do se ke tembe zaka po bato kutu balobaka ba tembe sili ba mo ba ota oyemba so banzembo moko biso tembe na fikini donc po mona ka ke tembe sila ati do yo mo ota ngoloba makambo tatone oyeba te nini oloba mais biso loba ka ke tembe bon baloba tembe sili mais ba yembi sou tembe na fikini donc siko nengina loba susu na muto Hollande dernièrement président héritier Watanabe na télévision moko da ndeko na biso moko awa na émission na biso problème ni ndeko na bino c'est les zino c'est les zino
asala nini na poto mituna eza ya ngabi ya neza c'est les ino le roi mituna eza ya gérer mais nga siko na tuni osala nini na poto a omeka kosala musique na okoka te wa faut chanter nga so na bando yemba me alekio siko bozo wela nini na c'est les ino ba propos a comment ça daga Yuri et comme lui longo Yuri et comme siko c'est les Yuri aya de Erita Kabela mbongo amata na podium abunda Yuri wana Yuri boxeur international soit 10 ans moi que no tenir ba propos mon ba l'engagement bo yo seng Erita mbongo Erita n'a pas Yuri azwani abara président Erita watana ba mankaka Erita manqué Yuri tout ya mankaka tout tika kopesa bato misu gaz esika baate on comprend c'est les ino a l'oroté c'est les ino soit disant ceux qui combattent bon mon ça na éviter ceux qui lit na bino ezara nini bit na bino ti lelo ezara non nini banda bo banda makambo wana ti lelo régime oyo kaka ezali yango tozana ngo kana Congo biso bato to na Kinshasa to vivre on comprend to vivre c'est les ino na éviter awa azara na nini asala nini atali gablo ana ngoti mais ba biso bato toza awa na kati ya Congo ata ba ligablo ata ba établissement toza nango to vivre nango donc tika ko luka ozwa gaz na sima héritier watana beso ndenité net so lingo ozwa gaz na sima héritier watana be net nga ange noir na ko s'en charger na yo po ay lokoté et puis mikolo bo utiliser Scorex Kazadi tu utiliser non mais oui tu comprends Rex Kazadi a mukolo a responsable a yebi lit na ye au moins lit so Rex Kazadi sa Rex Kazadi longwa poto ayakin aleka na Molière aloba on comprend asala combat na ye asa lit na ye voilà yango ne vrai combat maintenant que obino bo sala kuna yo finga donc boy ba makambo nyoso bo sala wana mko bo chama kona bino nga na promettre bino bo kangama ke baboto abato te yona yebisa bino mko bo chama kona bino abokangama pota tango ofinga déjà musique ngo pe temba ngo siko nga na zo mituna au moins que qu'on négocie c'est bien ko chaka tembe nyoso to bokomo la kasu Olympia wana bokomo la kana lisusu au moins que bokomo zo tumo la kaka non tout le monde te monde ndeti ba combattre aux aguna salarié na ba kin a déjà to zama ba tout kin koko waya vous comprenez ba ça ba lita bien lelo toloba ko tout le monde to ko laka to ko sa ki tetite biso to sala musique ba producteur ba na posa ba produit biso même ba producteur pe ba ko comporter muto kwa David Morso pa ebi Congo bia ebi te tembe wana eloko wana tika osala mais coupe na yango wana si quoi ça ni Copa David Mosso ça perdre quand même tu as perdre orchestre morote bimisa disquette ka ndenge Ritza teka ki retirada ozala na jour ya sortie officielle ya retirada na victoire ba to soma ba CD teka makala ebi ke ba musique lelo belé ba ko kosela ka ba makambo plus de 1000 vues na YouTube pe ka koma ba osomba ba vie mais osomba CD Ritza teka CD un CD bena batu ba somba CD retirada carrière d'honneur batu za ga bembe lelo affecté lelo DDD lelo batu ba sepela ba kier dame. Voilà, merci beaucoup. Tokomi ko chité déjà. J'espère que Zagi Poto sur la bino information oyo ezo le canal la team Wata oyo to éviter raison il y a refoulement ils a soit bande ko na biso ba combattre to ko ba pe nini. J'espère que ndeko na biso lobby nga pe na lobby na bande ko na biso ba combattre nga na lobby. Bande ko na biso ba combattre mbo me canal ko kitisa pe motema mwa muke musique bozo mo mapeka musique na biso ngo mona ba toro ya ba ivoirien bazo ko bimaka premier voilà. Nigérien bazo bimaka ba premier OK musique na biso sa musique mo boluka bo bomango c'est pas bien alors Ange Noir na okango pena mingité liloba nini ya bolingo ko pesa la bandeko nyoso to ba Holanda na bandeko nyoso ba Holanda biso na loba mingi na bato balinga biso po biso to ka ba hypocrite to loba ko bato bo sepela na ngate nga lingi bino mingité nga muto sepela na ngate nga pena sepela na yote donc na loba na bato balinga Eritier watana be boss live bato balinga la team Wata orchestre na biso et ça déjà en Kataki et puis boss na arnaqué basant la kati ya Atlanta en États-Unis donc plus jeudi ou vendredi déjà basant na biso na kin juste pour une semaine orchestre ça activité ça normal et puis lundi
journaliste nyonso boya bozala wana tena aéroport te tozawana na ambassade des États-Unis pour tozwa confirmation eloko nini esali ke ba refoulé biso bato nyonso balinga héritier watana bete biso pe tolinga bino te pe to sepela na bino te poto yebi bino pete nous on est là la team wa tezo continuer toujours mais kala mingi te Olympia kalate Olympia biso tembe biso nde batu na tembe donc tembe saka na monde la biso tembe saka na biso babi mikolo to lo baga qui résiste gagne donc héritier Watanabe azawana to gagner toujours tout ça na biso bato bwaka na poto babenga bino ba combattant ba kombandule bo continuer musana bino ba bon service ba bon boulot bo continuer biso pe ba producteur bando yaka ba pesa biso caché na biso pe ba mema biso na ba voyage toya to beta ndule pe si la tozonga mais bino bo tika la kuna rien à faire so bozongi ata bosombi ata ba moto bo mosala ata ba wewa na kineza bien pona kuna be boire rien pour net bo gérer camien de patron gérer camien de patron pour ba patron belé pe ba chaîne nzu ba poto na ba escroc ba avancer ba ça fait rien ça problème na patron chaîne mo et belé monsieur comment chiter na to chiter na ça te mukoto solana ça va mbote na pesi mbote na tukin koko waya tukin koko waya na pesi mbote na Mero Fidiki Mobutu le Delissima et Girapouati et Maître Kazi son éminence Maître Kazi et pourquoi pas Atete Tendai Maboko Banki na moni bongo la partie wana bosso kito panda shila na katsa lukapa efe babisu mwa tour wana kala mingi na katsa lukapa ne sa biso bien mais to yana géri to beta tour wana lukapa na pesi mbote na Fortuna Gogani Nzambe depuis Luanda na Beni Matembe Élysée Côte la patronne pourquoi pas à Girapouati donc boza vraiment belé à Maître Dodi Chungu Maître Gege Moto et là à Sylvain BH, le patron lui-même, président Daniel Mazaro, donc famille Mobimba la team Wata, n'a pas si vraiment Bambote Sika Bozali, orchestre est déjà dans Kati à Congo, donc orchestre est déjà dans Kati à Congo, au grand complet, sauf que Boss Live na Arnakende, basé dans Kati à Atlanta, et puis merci na Jerry Kamiende, Ndengo Pensa qui n'a biso dans la team Wata, merci vraiment na site na biso o kitoko babi to tout a bango dessin site donc dessin site Jerry Kamiende wana donc ba soutien belé donc muta sala musala kitoko yeyo et puis Chaka Kongo est artiste comédien Chaka Kongo est artiste comédien donc bango yeyo Jerry Kamiende pour nous contacter juste un numéro aux affiches wana Jerry Kamiende azana garçon moko mbote garçon moko bien mais biso mikolo pe tout lobika qui résiste gagne bisonde tembe. Voilà, merci beaucoup. J'espère que bozui information na source. Biso tozo na balabala te la team Wata pourquoi lelo ba ministère va se retrouver na kin héritier Watanabe des États-Unis na arnaqué. Donc tozo c'est là déjà Ange Noir le vendredi hein. Ouais, d'ici vendredi déjà Boss Live na arnaqué ba zala na biso awa na kata ya Congo. Voilà, alors tozo la bino ba image biso to liambongo ya mutu moko te to côté la musicien moko te o boyeboy te. Jerry Kobetox, les seuls chroniqueurs au Aliambo de Yéyo 207 au Mekina Touti. Merci beaucoup na Francis Tio. Na Bossanité JC Kanou depuis Australie, Real de Madrid, bientôt à Kinshasa. Et tu as bêta tourne à Kermeso, na Via, on m'a cassé vraiment. Na stand Nabiso comment on est Freebox, on a pas à serre Nabiso Mami Freebox. Voilà, Freebox, tu as la stand au Vandi Boya, tu as biso cadre tout ça l'émission. Alors merci beaucoup Nandéona machine, na Simbelenga caméra, qui bonne dégo Zarabo. On a site internet bayo kana raté. Elengi Nabiso TV chaîne nanga imoko, bo s'abonner et puis chaîne partenaire Alexa ba vidéo nanga Africa Telema TV et puis 207 tout bango na moi d'appel sous na matina mango likolo Borolanda biso. Bye bye, on se retrouve na numéro roya pour Mokilezara Rabo. Soto kutani na Lili ta tête okuta na poto. Bye. Bana Congo, bana poto, Bolanda Elengi na biso TV avec Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. Elengi na biso TV.
avec Jerry Kobetox. Il n'y a pas d'habile. Vous savez que n'oubliez pas que Elengi Nabiso TV. Jerry Kobetox, tiens, minene.